apôtre Paul azako boma ba chrétien mais Nzambe a récupérer ye akoma ko sala lelo wa Bible totangaka apôtre Paul akoma yango ozomona akoma Bible o biso bato to vandela ka pe tozotanga mais azalaka nani siko lelo nga nazosalela Nzambe nanga nazosalela tata nazoyisa bino ki o eza musala tata kanda ya Nzambe eza ko sala kati nanga papa simo ki ma okianga za ko manifester na ba façon nyonso bozo comprendre te bo comprendre siko mona te ke na obanga bino te pona bike na Nzambe wa tunda na ngoya nyonso bo mona te nazo banga te esprit de vérité eza Nzambe tango bozo kota na makambo na nga o nga nazo lobela bo salela kangwa analyse eza te ke bozwa vie na nga le passé yango bo salela ka analyse vie na nga le passé wana ona obetela bino pa Nzambe sina limbisama po tata limbisinga abongolinga sokolinga na ba dimension nyonso na komi petwa apesinga mosala nazo salela ye avec esprit na obanga mutu mokilité na obanga mkimbinga mutu na obanga kimulaya mutu te na obanga mbeli osimbite na obanga lichete ya mutu te na obanga munduki ya mutu te na kobanga oyo nyonso ozali ko préparer te kote oyo atonda na nguya nyonso azakati nanga na osala musala oyo Nzambe molimo mosanto parce que ngima ngani esprit de vérité azali ko révéler nga ko lakisa o makambo ebombama depuis le temps batango ya kala e bomba ba vérité wana yebanaka te mais ngai azali ko révéler nga yango eza kuteke o balobi na nga te aza ko révéler nga aza ko pesa nga ba matière makambo alobi ke kimona meso oyo yo kansi mutu nyonso osala mabe makambo ba bomba maka ti akufi akepe ko pema makambo nyonso e bomba meka tika obimelo ko te tata so bimisa ba sekele oboyeba kiti bo sala ba analyse na makambo na lobelaka bokenda ko sala analyse na vie na nga te ba vie na nga passé wana efuta bino eloko te na mona mayele na bino na makambo nga na lobelaka na mona ba analyse na bino na makambo oyo nga na lobelaka kibo moto na kimuna molimo yango wana kibo Nzambe yango wana mo kibo Nzambe boko comprendre boko landela analyse boko sala analyse na makambo na lobaka boko finga te boko chola te boko sala analyse mais moto azana mpumbulu tango nga na lobi ye afingi azwi ba vie na nga ya kala aye ko présenter wana kutu eza nga bozo mona kutu ba vie na nga e bongo ya bato nga na zoloba moni ba tension de sala bino po bino boyiba ngo baza ba saint ba sala ka mabete omoni siko tension ezo mata bino bozo ndima te mais c'est la vérité c'est la réalité vérité ko bomba malisusu te nyonso na poisa po Nzambe alembi ko bomba mabe bato ya mabe bazo bomba makaka na sima na ye na simane bazaka kati na ye bazobomba makansi Nzambe akobomba bango ti na suka mabai na bango koyeba na kakaka te nzoka ndepe mokili fo yeba tango yo zosalela ezala petwa tango zosalela na sena ngo osala makamabe amona kayoti eza na ba caméra nde bomona ba caméra ya mokili bo caméra spirituelle pe ezali nyonso yo osala ko moni ke eza na kati ya chambre na sala nga ba vie na nga muto ko mona nga te mais Nzambe azo atie ba caméra ya molimo za ko filmer yo ba vie nyonso salaka moni ke leko mo déranger bino o déranger no bondi mate mais c'est la vérité et loko ko changer wana ezate po eza vérité nga kutu boyebi vinanga siko ba oyo bazalaki ba santu ba oyo bazalaka ba santu bango boyebi bango bazalaka na mabete bango basumuka kate bango penza en tout cas baza ya Nzambe baza bato ba présentaka donc culture kimbangiste bango mabeka tina bango ezalaka te mais nzokande bazana ba sekele ya minene o ezoko pesa bino vertige les autres bozo ko supporter yango te bozo ko analyser yango te bozo boya yango carrément boyi na bino eloko pe na ko loba pe lisusu na musala o ngana nazo sala na comprendre que Nzambe abimisa ngana libanda na ke ko esprit po musala o kimbangiste moko te aokokango nga pena na bima libanda na yo ko sala ba via libanda po esprit nanga ekola po libanda kuna azaki mutu moko lakini esprit ebele nazaki na esprit penza nakene pe ko kolisa esprit nanga libanda nakena sali ba vie nyonso onga na sala ki libanda allez tata pe albi tango ekoki fo o se libérer na monde wana oya siko ko salela nga bandeko ezali lokola diamant diamant eza na mabele
diamant ezala mabele soki bazwi diamant ezala propreté diamant ezala kana salité il faut ba ya ba traiter ba traiter yango po ezwa propre wana siko nga siko nazaki diamant oyo ezaki na sa mabele siko tango na ye komitike pa ya tata tata siko sokoli nga komisinga petwa yo lingi na yo sobi ki mona meso ki mona meso za na tata bizaleli ya moto nyonso ekoyebana ça va mon côté jali elombe nani komba oyo otuna ba oyo bayedika mabota la mabota bamoya awa koluka ngai nzambe Bienvenue chez nous, merci na tout balingaka. Maman Francis Kabalenda, la princesse d'Enkamba, Nouvelle-Jérusalem. J'espère que tout le monde va bien. Ngai Maman Francis Kabalenda naza bien na ngolu ya papa Simakimba. Kianga nzabe bolimo mosantu azali ko batela. Bandeko, j'espère que na pesaka bino histoire manga ya ba vie nazalaki dango libanda ndenge nazongaka na ndaku nazongi kosaila tata. Alors nako tangela bino na Bible mais nako tia yango par audio boko yo kananu lisese oyo verset biblique oyo nazotanga Luc to yo kango par audio. Luc chapitre 15 verset 11 to tanga tina 32 mais nazotia yango par audio to yo kabiso nyonso tango to kotlanda yango et puis to continuer sujet nako betela bino histoire lisusu ya vie nanga ngai na bombaka nange lote ya vie nanga ngaza hypocrite te po na vie nyonso ona se passer nango na bombaka ngo te ezalaka ne témoignage po nanga soki bino bozwaka ngo pona ko se divertir mais nga po nanga eza témoignage ya vie nanga pona bomona monene ya papa Simakimba kianga ni nzambe molimo mosantu. Alors tolanda on tient par audio toyoka audio oyo ya partie oyo ya histoire oyo siko histoire on azobeta eza histoire na nga moko pe donc ezali ngai siko na tiango kati na nga histoire nga nazolobela ya papa o azaki na bana mibali. Yesu alobaki lisusu mobali moko azalaki na bana mibali leki alobaki na tata na ye tata esanga etemi na ngai ya libula mpe tata akaboyelaki bango biloko na ye sima na mwa mikolo leki azwaki biloko nyonso oyo azalaki na yango akendeki na mboka moko ya musika kuna asakanaki na bozwi na ye abikaki bongo ya mobulu sima na ye kosakana na bozwi na ye nyonso nzala makasi ekotaki kati na mboka yango mobimba mpe akomaki kokelela boye akendeki komikomisa lokola mosali epai ya moto moko ya mboka yango moto yango atindaki ye na bilanga na ye mpona koleisa bangolu mwana alukaki ata kolia bilei ya bangolu kasi moto ata moko te apesaki ye yango bongo akomaki kokanisa na ntina na bomoi na ye alobaki basali boni tata na ngai azwa na mosala mpe bazali kolia ndenge balingi mpe biloko ya kolia eleki kutu ebele kasi ngai nazali kokufa awa na nzala nazwi mokano ya kobima mpe kozonga epai ya tata na ngai na koloba na ye tata nasali masumu liboso ya nzambe mpe liboso na yo nabongi lisusu te kobengama mwana na yo zwanga lokola moko kati na basali na yo boye abimaki mpe azongaki epai ya tata na ye wana azalaki nanu mosika tata na ye amonaki ye ayokelaki ye mawa mingi apotaki mbangu mpona kokutana na mwana na ye amibwakaki na nzoto na ye mpe ayambaki ye mwana alobaki na tata na ye tata nasali masumu liboso ya nzambe mpe liboso na yo nabongi lisusu te kobengama mwana na yo kasi tata alobaki na basali na ye bomema na lomango nzambala oyo eleki kitoko mpe olatisa ye yango olatisa ye lopete na mosapi mpe basapato na makolo na ye
oya na mwana ngombe ya mafuta mpe boboma ye tolia mpe tosala feti pamba te mwana na ngai oyo bozali komona akufaki kasi azongi lisusu na bomoi abongaki kasi amonani boye babandaki feti na eseko makasi. Na ntango yango kulutu na ye azalaki nanu kati na bilanga. Ntango akomaki pene ya ndako ayokaki miziki mpe makelele ya mabina. Boye abengaki moto kati na basali mpe atunaki ye makambo oyo ezali koleka. Mosali azongisaki, ndeko na yo azongi, tata na yo abumi mwana ngombe ya mafuta pamba te amoni ye nzoto malamu mpe nzoto kolongono. Kulutu asilikaki makasi mpe aboyaki kokota. Boye tata na ye abimaki mpe abondelaki ye, kasi azongiselaki tata na ye, tala mibu nyonso oyo nazalaki kosalela yo lokola moombu natikalaki koboya te kotosa mitindo na yo. Nzokande otikala nanu kopesa ngai te ata mwana taba mpo ete nasepela elongo na balingami na ngai. Kasi tango mwana na yo oyo ya mobali azongaki na ndako, ye oyo asili kosakana na biloko na yo na mobulu elongo na basi ya ndumba, obomi mwana ngombe ya mafuta pona ye. Tata azongiselaki ye, mwana na ngai ozalaki elongo na ngai tango nyonso mpe biloko na ngai nyonso ezali ya yo. Kasi tosengeli kaka kosala feti mpona kosepela pamba te ndeko na yo oyo ozali komona akufaki kasi azongi lisusu na bomoi abungaki kasi amonani. Merci beaucoup na bato balandi pe bayoki verset biblique yo na ndenge ya audio na explication nango ndenge basalelaki yango film. J'espère que bolandi bo comprendre. Donc na tie yango na tina pourquoi ngande naza boye nazali enfant prodige. Mwano akenda asengaka bomengo epai ya tata na ye akei. Ngande naza boye mama Balenda. Naza mutu oyo nakola na maboko ya tata. Nazalaka mwano oyo bato banda ko apprécier mingi. Ta nazala mwana muke. Na banda ko fungola prière na église. Soirée ngamu na fungolaka prière. Babanda ko apprécier nga même na ba théâtre na biso ya JT ki nazalaki muto badolinga makaso ki na jouer te bato bako belela na église baso belela kombo na nga Francine aza wapi ngai nanda ko sala tata makasi na bomwana na nga JT nazalaki na distraction mususu te à part makambo ya lingomba mais tant na komi kana âge ya puberté ndenge kaka mutu nyonso mwana nyonso mususu akoli na ya komaka na bandenge mususu ngai nde makambo mususu echanza na vie nanga na koti na vie mususu na yebisaka bino nga moko nde nazabo na uti na vie ya libanda makasi ba vie nyonso bozotanga oui na lekeli yango penza ba vie nyonso bozotangela nga ke ngai boy akota ba boîte azalaka ndumba amelaka masanga nasali vie nyonso nasali ba vie nyonso o bino botangela na bino nga boza na bino donde naza boyeko o nga nazoloba na epona clairci na talisa bino ke nga na bomba nange lokote nasali vie nyonso sauf rien nabimi na bana mibali nabimi pe na bana basi eza réalité ya vie nanga nazoyebisa bino nde naza boye nasali vie nyonso libanda et puis nasimbi pe mbongo libanda nasakani pe na mbongo libanda nasali ba vie ya loyenge nyonso oyo ke na minute nde naza boye nana eloko moko distrainga lisute ba vie nyonso bolobela nga bandeko na nga na lekeli nango nasali yango nazalaki vraiment mobulu ya loyenge mais loyenge na nga na banda kosala ngo na ba noir te wala siko na yesa bino réalité nazalaka mutu ya loyenge mais loyenge na nga nasala ngo na noir te loyenge na nga nasala ngo pa mindele natikala kosala ngo na noir te mpo na ndai koloba nakoki jamais ke lobi na bali mobali ya noir alina ko wana nzela baloba ke ote abandaki ko sala ba vie nga kote ba jeune kade baza ba jeune baloyenge nabima na ye ti nga kote wana na tiaka ngo mupanzi ezalaka pena ezalaka objectif nanga na Angola soki botamboli na Angola ezata na 2 personnes ta koloba ke ayebi nzoto nanga ki abima nanga na noir azate o nga nazoyesa bino eza réalité o nga na ya vie nanga pena réalité nazoyesa bino histoire nyonso ya vie nanga moko te mi don nayebi te
so na bina réfléchir ke ngai pena ke abimana nga noir do bakokoma ata mibale te tina banda kovivre na nde kosala bavi na nga na banda kovivre kaka na mindele bavi mosusu nyonso na nde kosala kaka na mindele ndaki na barelation kaka na mindele mpona boyaki ntango na kobala ekoma ke mutu atia mosapi abima na nga oyo atia mosapi abima na nga oyo atia mosapi abima na nga naboyaka eloko wana naboyaka yango naboyaka me nasala vi nyonso nakota babwati nasala baloyenge nazalaki mpe soki nabimi na bwati nabimisi bato me ntango tokende bwati nayoka te moto abimi alingi mobali ake kolala na mobali bafuta ye mbongo na nde kolinga eloko wana te tokobebana ntango tobimi na mbongo na nga tokolia tokomela na mbongo na nga biso nyonso tokei ata nazalaki na bakambarade ya basi na mibali na kobimisa bino toke ambiance esili tozongi toke kokontinue na ndako nazalaki moto ya baloyenge me nazalaki mpe kaka ere moko soki kaka nakomi mpiaka nabandi kolela papa simodimba okiangani papa nakokaka boye te papa ayebaki nga nakokaka mpiaka te meme nga na bavi na nga kaka ayebaki nakokaka mpiaka te epuis so naleli bongo il faut kaka na minute ekoleka ata 30 minutes te omonaka relation ngo nazalaki nekala mbongo omona ye omonaka boye okutani na libaku moko nga naza so naleli kaka ekoleka pa meme 30 minutes me okutana kaka na relation na nga mona nazalaki nekala omonaka opesanga mbongo me nasali bavi ya mabe ebele bamindele pe nazalaka na bango pe na banda pe koyiba bango wana eza réalité ya vie na nga nazoyebisa bino na kovanda pe na kozala pe na mundele mwa pe na yibi pe mbongo nasali bavi moko ya malamu te omoni nga nde naza boye na obombela na nga mutu te eza nango tribunal te me tellement ke nakomi petwa bokoki kotambwisa vie na nga wana nyonso réalité ya vie na nga mo nayebi yango réalité bokoloba de n'importe quoi mais sikonga réalité ya vie na nga mo nayebi yango siko nazoyebisa bino andai ko vivre peda ba vie moko ya loyenge na bimaki pena libanda na sala ba loyenge minazalaki omona nazalaki na souci ya dimanche na kende église ba dimba samedi musomona na kobima te na lala pona kana kende église na ko bima na sala ba loyenge muko mususu omona ka te pardon ba loyenge pe lekina pema nano nga moko na wuti pena musika bande konanga siko ndenge na vanda na kuma kosala tata ezali penake na zonga nde nakendaki nasengi bomengo nange pata te nasali baloyenge sikoyo nasilisi ntango nasilisi namoni penake ezosimba lisusu te na bina zonga na makolo tata po kote nakendaki mpe kosala baloyenge nakomaki kozwa mpe bafrappe nange ezalaki kapa nzambe omonake nzamba bundelaka biso bande kolala kolamuka oyebaka bitumba oyo ozalaka nango te ya bafamille ya bakambarade me nga nzamba bandaki kobundelanga bitumba ya ndenge na ndenge na bavi na uti nango eza na bato mosusu bakufi na bavi wana eza na bato mosusu bazwa bamaladi na vi wana eza na bato bavi na bango ebeba me ngai nzamba protege nga po nga moko pe na bavi ya loyenge yango na bandaki kose protege nga moko pe na bavi ya loyenge yango ata kuta wana oke kosala mabebe fo nabuka mabolongo na nga na se nabondela nabeyela nzambe aprotege nga obona nasali na nga mabe me nasingaka nzambe abatelanga nakutana na mabe moko te nakutana na mabe te na ndenge pe na bimi na mondi wana avant na bima na mondi wana deja nzambe na nga abandaki kotika siko bitumba na nga nga monaka yango atikeli nga bitumba na nga mona koma mona yango penza bitumba pe na bato bazwa kobundisa nga naza koyoka baza kobenga nga na musika omo bapela oza kote me bazobengo kote moko boye baolinga bazongiso nsima osanti nazoyoka nyonso bato bakovanda réunion na kombo na nga monde ya mabe me nga na oyoka projet baza nango mpo na nga donc naosanti ke vie na nga nyonso ekomi en danger et puis pe naza so na kimia te nakoma kolela ntango nyonso babitumba baaksida ere nyonso bakotuta nga ya mabe bakosala boda namonaki nzambe mpe natiki nga mpe namona baproblème na nga nga nabi na nga moko natali nasali mpe mabe trop natambwisami na baloyenge epui nga nazalaki mbangisi te nga nakoli nabotami kimbangisi te nakoli nazalaki mwana oyo azojoue bato bazosepela na ye nakosala mpe mingi barole ya baange na église nga nabandaka prière ya soirée bapaster bakozala bakotémoigne bolanda
Maman Francine Balenda. Bolanda Maman Balenda ndenge se comportaka. Mais vie on a la koma nango oyo en tout cas fonatika. Ngama la koma lo babongo mais na moni ke makambo esimba ka te na souffrir na kenkamba. Ta on a kenkamba na kuta na ngapena papa na salaka 3 jours na umela te na ekozonga. Ta na zongi na vanzi na ngapena continuer peka ka susu balo yenge. Mais après avoir ça, o yaka ko betanga na yebaki ke Nzambe na vie oyo aosepela nango lisute. Il faut na bima na vie wana po naza na mission na musala ko sala. Nga moko na tali na bibi tumba ekomi ko lekanga trop ba problème ekomi ko zwanga trop na vie nazo ko kalisusu te. Monde journalisme pe na kotaki ba ko bundisanga batu ba ko lukelanga ba problème vidéo e circula batu batala baloba ko oh mwana mwasi moko abetaka ye abande ko bimana ye ya lesbienne ezalaka ba tuka ya mtema mabe na monde ponga na koma ki meme na koma batu bande ko presser ba musicien ya mokibanda ko presser nga na musala na ngamona kana zo yamba ba musicien siko batu motema betemelata ki bango basala ka moye ki ba betanga yo uti na ngola oye awa okomi ko dongo okomi ko mona musicien azo linga mutu so yambe teme nga na okota ponga nazana nguya moko boikati nanga na moto do soki na sali likambo moko epelaka sikoyo na moni ke na monde ngo pe journalisme nazo kokate babundisi nga na koti hôpital ta na kena nkamba na bisi papa na sala naza journaliste mais babundisi nga na koti hôpital batu balingi nga te papa lobi na epe loko te na saka 3 jours na yeko zonga na ye na continuer ba ambiance na continuer balo yenge na continuer ba boîte ngamoko na yeko ba non makambu na nga oyo nazo sala izo simba lisute il faut na bandana kotika mabe na bandinga moko kotika mabe na yebike oyo esepelisaka Nzambe te na tika o ba je ya bana basi na tiki o ba je o nini kobima na ba boîte ezalaki déjà na ba révélation na tika vie wana natika vie ya boîte ngabe natika vie ya boîte nga nazo révélation tata azoloba na nga papa sima imaki ngani Nzambe azoloba na nga so na bi tata seke Nzambe papa sima imaki abi na nga tika vie ya boîte nga na bi da ko tika siko na vivre ndeni na moya osala te na vivre ndenge nini abi tika nga mona osunga yo nga moko pe ta mna ekoba ko tikela nga na mutu seka na ke boîte na mona na o imaginer ngo nga na bifo na tika kaka natali siko na sali ba mabe mingi na sali ba erreur trop na vie balo yenge na sali tellement trop na bi non na zonga Luanda nazaka na province moko na Kolwezi na zonga Luanda na kende ko tubela na zonga na kenda na tubela na muko na tubela ki na olenga na olela na tubela na ngai na tubela na yebike nyonso onga na sala na ozongela lisusu te na sali ba mabe mi o Nzambe alingaka te na ozongela te na tika na bika à partir d'aujourd'hui papa simoki mbango kia ngani Nzambe na nga na tiki nyonso na kozongela ka lisusu eloko te yebake vi na nga na pesi yango na maboko na yo kolia na nga kolala na nga kolamuka na pesi yango na maboko na yo yo moko lukela nga solution nga pena na mitiki mobimba yo moko lukela nga solution na ko vivre ndenge nini vie dange ko za ndeni na otaila kayo yango kana lobaki mais na yo ko sala programme na kende nkamba papa azalaki na Kinshasa wana déjà pe wana na tubeli mais na komi ko zo asiko ba révélation makasi mais na yoko zo révélation ya papa de ngenda amemeni nga na mire na bi ai papa de ngenda na fukami na so na papa kei na tali na nga papa de lunga na bimi na fukami papa so na papa kei na tali mo pazi papa de ngenda papa kisolokele donc papa de ngenda après papa kisolokele papa de lunga na nde azaki 3e po bikolo on pe la ndolo baba photo ni so papa de lunga na ngaye na ko mutu papa de lunga na mona ta photo ni kitoko te photo papa de lunga na photo mo kitoko papa de lunga na mona te
Moko na mona na révélation na mona niveau bogar moko na bi papa de lunga na yelanga kitoko moko impossible mais on a papa de lunga mais ya beauté makasi papa de lunga la mais ya beauté makasi lekelanga na otala papa na olula papa ko oui papa soila papa ki tango esili après ba ko ya bango misato naloba likambo oyo nalobela ngoko tu déjà mais na obandela kaka na loba kaka et après na yeko leka na yeko zo siko révélation pas moi kimba okiangana abina ngana lukela nguba na bi papa ebela ngubo euti aso yebise nga na ngana zo ka nguba wana na peso abite yo kende koluka na bi sikona luka nguba ngo ya mai to ya okauka abi luka ya mai ngape na comprendre ngape te mais na comprendre que tango na yeko vanda na bandika ko mbala moko aboy na bandiko pesa ba témoignage papa simoki kiangani na bandiko koloba makaba papa de ngenda ba témoignage ba papa ba témoignage nkamba na bandiko pesa ka ba témoignage ndo pesa ba témoignage mais na yoko mona na mana o matango don ya banda kume eza banda ko ngeza likosko fona bando mata ba étage wana na mata tikuna likolo na suka na bandiko mata ba étage na sauter ba étage mais ko koma likolo na kuti pasteur na biso mesa ezala ki wana pasteur na biso ka église ala pasteur biso ya ngola na kuti ye wana na kuti na ba mama moko mibale abi voilà na mondi déjà okomi déjà au sauter ba étape belé félicitations mais etikali faut kula ozana musale belé kusala faut kula ngabi na sutuki boye na sutuki eki révélation et le gipe moi mikolo mikie papa lobi wana kutu avant wana papa lobi bato bakula ngai na kendaki liboso nkamba pona neko zo révélation pas de lungana atelemi na porte ya entrée ya église na nkamba na zo ka révélation papa de lungana atelemi na bato ba okota bato ba obima ngana biseke ngana ngana kende nkamba pona niveau na omonela oyo oseke fona ke nkamba na kenda nkamba papa simoki ma okiangani azalaka na kini na bandela na kini bandeko omoni histoire na lobi otango papa ya bana mibale oyo amonaki mwana na ye abungaka ayeko zonga tango azonga papa na ye na musika asepelaka ayambi mwana na ye abomela ye ngombe balia wana pona ko sepela ngai yango na monaki patata na kenda na sala baloyenge na vivre vie moko mabeli banda na vivre vie moko ya malamu te mais mukolo ngana kutana na passe mongi mo kiangani na centre d'accueil papa ngasko dans tozaki na porte ya sima to fukami babi papa zo bima kalate papa abima na porte papa talanga na elongi moko ya esengo papa lo belo ko ta pesinga mbote tanga pesinga mbote abaluki abandi okenda komi na porte abaluki lisusu atalinga elongi esengo mona bi papa elongi esengo boye na senti ke papa nanga sepeli na senti ke nzambe nanga asepe papa yambanga na elongi do posa aloba kaka o senti ke nzamba sepeli papa sepela kako monanga etango kaka pesanga mbote wana abaluki akeya komi na porte azongi atalinga tango atalaki nga papa na ngai akoti nga na tika na bibili banda na komo sentir nazo chauffer na nzoto nazo moto na nzoto moto boye uti wapi moto nazo chauffer na bimzambe na nga moto boye ndeni chibe weisanga obosani ke ocho pesa pa mbote ata na se rappeler kaka nde moto wane kiti na comprendre ke ki nguya nazwaki na tango wana tina ndenge pe na komo sala musala oyo na kepe nkamba oyo nga nazwaki na ba révélation na nkamba ezalaki ya ebele makambo o na comprendre ke tata za na posa na salela ye be na ndo comprendre te nini na ke nkamba na vanda na nkamba na tambola ti na batadi kuna na zongi na ozoka ba révélation baza ko tanga na pesa pa mbote jubutu wala nazo ba révélation makasi na bandeka kozwa ba révélation na bi nazo comprendre te mais ba révélation o nyonso o pona sala nini o makambo nzambe merci kaka ndenge ya révéler ngande baza komilakisi pa nanga na yeko zonga Luanda tangu na zongi Luanda teko yoka mukie papa lobiki batu bakula tangu na kula ka journée ko kula na nga kaka tovana bakiti nazo yoka nazo mona na révélation na lali na nimbi mukino mwa mosi moko
alati rouge azolo bananga ah uzokula ah yo bien talanga nga peta na tikali ah izokula na yo ça va ah ok bye kasi nga akena asutuki boy nga bien ba démonios o bazaki kati na nga pona kaka ba bebisa étoile o nzamba tianga bakomi kokende bakenda mais nazwa délivrance moko ezalaka le 8 juillet na butu tokota le 9 délivrance wana euta pena na place moko ezalaki océan misiko na bandeli océan monene mai mais ezalaki pembeni ya likolo senti pena likolo ezalaki vraiment musika te mais papa moko abinanga tango ekoki bapesinga ba chiffre moko na bosani yango babi tango ekoki kota na mai na mwana na ngana kota na mai wana likolo efungwami ezokitisa ba nuage sikoyo biso tokwei boye tango tokwei likolo efungwami ezokitisa ba nuage ebeta biso to tango kaka ekati mai ekauki biso pe donc on senti pena ke on a komi pena abi donc oyo olelelaki tango ekoki nyonso esi donc nyonso ezaki kati nanga ba semence yo ba esprit po moni tango bimi na vie ya libanda eza na ba esprit mosusu elataka biso ozo sangana na bato yo mona bato wa mabe eza na ba esprit mosusu elataka biso onga pe na komaki na esprit mosusu nga donc eloko pe na koloba pe lisusu na musala o nga nazo sala na comprendre ke nzambe abimisa nga na libanda na ke kolisa esprit po musala o kimbangiste moko te aokokango nga pena na bima libanda na yo kosala ba via libanda po esprit nanga ekola po libanda kuna azaki mutu moko azaki na esprit ebele nazaki na esprit penza nakende pe kokolisa esprit nanga libanda nakende sali ba vie nyonso onga na sala ki libanda allez tata pe albi tango ekoki fo o se libérer na monde wana oya siko kosalela nga bandeko ezali lokola diamant diamant eza na mabele diamant eza na mabele soki bazwi diamant ezalaka propre te diamant ezalaka nanu sali te il faut baya batraite yango batraite yango mpo ezwa propre wana siko nga siko nazalaki diamant oyo ezalaki na saa mabele siko ntango na ye komitike epai ya tata tata siko asokolinga komisinga petwa na vinga na wuti nango na banda pe kozanga mbongo te na banda ko souffrir te mais na tiki yango na ko salela tata na tiki meme ba beauté na tiaka tiaka sute na koma na ngai longi nga pe mafuta pe na sala nge mission mais na mutu mo pe na ko benda pe makasi na ko lata nga nyonso na sala mission mais na mutu pe na ko lata pe makasi na bima danger mais eza na tina moko te eza na litomba te bino bozo mona nga mutu mabe lelo mais bozo yeba te esprit de vérité c'est Dieu nzambe ye moko azosala kati na nga po yaza esprit de vérité za tango ya ba vérité tango ya kimona meso oyo ye moko alobi makambo nyonso oyo ebombama ekobima na mpoasa makambo nga nazoyela bino il fallait bosala ngo ba analyse bino bozoki kosala ba analyse ya vie na nga ela na bato musuba yena ba histoire ke mona mwasi wana azaka na sida na ngola azaka na sida aye na poto azwa traitement nga natikala kozwa ta sida moko te nazalaka na problème te nazalaka ni maladie ata moko onga na nango te nazalaka ata na maladie te mais tellement ke batu bazomona makambo ngana obise pesa bango vertige boluka bosela ngo banalise te boke koluka bofinga nga bokosela nga makambo onga makambo nyonso bolobaka il faut ezalaka ya solo po ekomamaka bokosamba bile bokansaka ke nga na sala boye pamba kaka boye pona mbongo mo bafuta nga non so ezaka bongo nde nzambe se ya livra nga makasi po nzambe kolinga basakanela kombo na ete alors esprit de vérité c'est Dieu bile bokanisaka ke ekobimelaka na kamba te nkamba ezali Jérusalem mboka ya kimia nzambe azolataka bala na ye moko aza koutilize nga neti nga naza simple instrument nzambe akoutilize nga yango nde musala nange banda ekozela nga esengelaki na bima libanda na kolisa esprit na kolisa bongo na nga nde naza bona na esprit na mutu moko manipule nga te alors na mbongo nanu te po nga na sakani na mbongo azate ko manipule nga pena pona musala tata na kolinga pena lala nzala mena saila tata na zanga ata eloko ata malonga pona nga mena saila ka tata na ngai na saila pasi mo kyanga na bosolo nazaka na souci ya mutu da lelela ka mutu te tina sala ka musala nga na lelela ka mutu te na senga ka mutu te
nasalaka musala nanga oyo papa nanga pesi ngai nasalelaka ye na bosolo na lokuta te bobanga nzambe po o bozomona onga na osalo eza kanda ya nzambe nga moko tina salaka musalo moko tango na banene bandona ndaka kolela koma nakomi boye me na comprendre ezaka kanda ya nzambe esprit na nga nde nabona mutu moko te bakomanipule nga naza facile a manipule te nga bamanipulaka nga te nga bayela nga baloyenge te kesala boye mpo na mbongo te nasalaka baje wana te epuis nga mpe meme nga ndosa bavi na nga nasalaka bato mabe te bakambarade badi nasalaka bato mabe te nga nazalaka kala ate osali nga mabe namona ngo ka normal ate osali nga mabe na solution kaka ate osali nga mabe nakozala na yo kaka nayebaka nde bakangela moto kanda te mpe lelo nabonaka nga kanda te soki nasiliki mais soki nazuka mwa temps moko ataka 10 ou 20 minutes esili na nalalaka na kanda te nalalaka na kanda te po nazosalela nzambe na nga eza nature na nga mpe déjà depuis kokola na nga nakosilika na lobi mais esili nalala na kanda te nzambe na nga yebi nga ke na petwa naza propre tala siko bino oyo boyebi vi na boyebi te ke oyo déjà eza déjà babenga ngo nini nakoloba nini bino nyonso boyebi vi na nga malgré bokoma kobakisa na oyo eza lokuta oyo eza bongo te mais boyebi penza vi na nga so oyo ezali ke kotubela na nga nazotubela na mokili eza kotubela na nga kutu boyebi vi na nga sikoyo baoyo bazalaki basantu baoyo bazalaka basantu bango boyebi bango bazalaka na mabe te bango basumukaka te bango penza en tout cas baza ya nzambe baza bato bapresentaka donc culture kimbangiste bango mabe kati na bango ezalaka te mais nzokande baza na basekele ya minene oyo ezokopesa bino vertige lezo bozokoka kosupporte yango te bozokoka koanalyze yango te bozoboya yango carrément boboyi na bino boboyi esifi nga nazosala mission na nga naoloba oyo kaka nzambe apesaki nga nasala nazosala boboyi na bino boboyi oleke boyoki siko boluka mpe bosala baanalyse ya likambo yango nazomona bato mosusu analyse spirituelle analyse spirituelle yo osala analyse spirituelle oza 26 ntango osala analyse spirituelle ozozwa bafoto na ngai ya kala ozokotia après ozosala analyse spirituelle wana eza analyse spirituelle te analyse spirituelle ngai yeba ki ye moi moto aza na spiritualité akocomprendre akoyeba oyo ngai nalobaka kala wana ezalaka te mais ekoma obimaka sikoyo boye ndenge nini mais qu'est-ce qui se passe makambo nini oyo bato ngai nalobelaka bakufa te baza vivant bato ngai nalobelaka bazali mais bokoka mpe kolandela bokoka mpe kosala barecherche baanalyse nde yango wana bino baanalyse ya fwa ti bozosala besa nga analyse bokoki kozwa bafoto na ngai ya kala oyo ngai moko na publia bokoki kozwa baimage na ngai ya kala yango wana analyse bolobelaka vi na ngai passé ebongo lelo bino bokanisaki nga na obundisa nzambe bokanisaki nga na oyokisa lingomba soni te eza nde nzambe mo abongisi makambo ngai ya bato te tina salaka bo eza nzambe ye moko papa sima yima okianga na lataka nga eza nguya na ye nde eza kati na nga nguya na ye eza kati na nga akomi na kanda bino bomonaka nzambe bokasa boyebi nzambe o lingomba na biso eza lingomba ya kimia mais boyebaka esprit de Dieu c'est la vérité. Vérité eza esprit ya nzambe eutake epai na ye bino bozomona ye kimia mpo boyebi ye te aza nzambe ya kanda mpe ya mawa alors nga mpe naosalaka mission na nga so bino bocomprendre nga te nete so bocomprenaka quand bocomprendre bokozwa mayele mokolo nini ngai nabangelaka kutu meme vi na nga te bomonaka teke nabangelaka ta vi na nga te bino bolobaka pour papa no mourant boyebi teke papa aza na makambo ebele oyo pena ke atie yo wana penza sala boye ningisa mokili so kokoka boza te bolobaka teke pour papa no mourant bolobaka bongo te mpo bokoka te bato bazofinga lingomba bozaka wana papa simo kimba okianga nzambe molimo mosantu mokolo moko ta kotinda bino bokende kosala boye mais bino moko boke kosala pena bobundi mpo na ye bobundi mpo na ye likambo eza oyo ezali clair oyo ezali vérité bomoni ke mabe ezozala trop boke bosilisi likambo wana boke pena ntango bokoya bakoyesa bino kaka nzambe babundelaka ye bozelaka te ya bimisa ya kobimisa te atindaka te ye asengaka kimia ye apesaka kimia c'est tout siko ngai
nyonso bokosala isifinga nazalaka la loupe nasalaka nzambe nanga nanga nazalaki mosumuki mina minitio na apetwa na minitio nga na apetwa na problème moko te o etungisaka santé nanga eza te ata moko te na eloko te onga na ko bangela ki o na banga bato mo baluka nga na butu na moye bapesa nga psom 91 so na tangi yango na bimi ata na bimi na tamboli boyeba na bino nga te bato nyonso bobundisa wana metango oyo ngane na boye bobundisa na bino bato o basalela tata simiki mbango boboma bango bosisa bango siko ngambo kokoka te ngabo kokoka te natonda na ngoya nyonso ngoya tata ezo kosala kati na nga bobanga nzambe poso bobangi nzambe te bomona nga na ndoya kaka makambo nga na osala bomona ngo ka kimia lelo lobi ekobeta bino makambo oyo ba histoire oyo kozongela bino ekofrape bino ekobeta bino ekozangisa bino kimia na mokili bokozanga bisika kokimela o nga na yaka na bino eza vérité oyo kozangisaka bino meme bisika ya kokimela bobanga nzambe te o nga nasalaka lelo lobi za histoire. Bon, avant na clôturer na nga na kota na histoire oyo ya apôtre Paul. Apôtre Paul azalaka Raoul kombone ya kala si je me trompe pas. Azalaka mutu abando linga ba chrétien te. Abande ko beta ba chrétien ande ko boma ba chrétien. Alingaka ba chrétien ata mukiete. Apôtre Paul. Pe azalaka mutu azalaka mayele. Azalaka pe avocat. Abeta ba chrétien aboma ba chrétien na tembe. Mais tangu ye moko kolo yeso ya kokutana na ye. Ayako kutana na ye siko abongola ye. Ye moko pasani na koma chrétien. Bozomona abongoli mutu mabe. Ye moko pe akomi chrétien mais abandaka ko boma ba chrétien. Donc nzambe atalaka mabe ya mutu te. Atalaka salite ya mutu te. Atalaka motema. Omona mutu mo bozomona aza mabe tala ba vie awuti nango tala misala na ye asalaka. Mais omona kana misala na ye wana nzambe ayibi tina tikaka ye na wasala misala wana. Mais nzambe abongolaka mutu awuti na mabe. Nzambe abongolaka. Donc soki oza na mission na ye ata ozalaka nani soki tango ekoki okosala yango. Okosala yango. Donc apôtre Paul azako boma. Azako boma ba chrétien mais nzambe a récupérer ye akoma kosala lelo wa Bible totangaka. Apôtre Paul akoma yango ozomona akoma Bible obiso bato to vandela ka pe tozotanga mais azalaka nani siko lelo nga nazosalela nzambe nanga nazosalela tata nazoyisa bino ki o eza musala tata kanda ya nzambe eza kosala kati nanga papa simo ki mankianga naza ko manifester na ba façon nyonso bozo comprendre te bo comprendre te siko omona te ke na obanga bino te pona bikena na nzambe wa tunda na ngoya nyonso bomona te nazo banga te. Esprit de vérité eza nzambe. Tango bozo kota na makambo na nga o nga nazo lobela bosalela kango analyse. Eza te ke bozwa vie na nga le passé yango bosalela ka analyse. Vie na nga le passé wana ona obetela mino pa nzambe si na limbisama. Po tata limbisinga abongolinga sokolinga na ba dimension nyonso na komi petwa apesinga mosala. Nazo salela ye. Avec esprit na obanga mutu mokilité na obanga mkimbinga mutu na obanga kimulaya mutu te na obanga mbeli osimbite na obanga lichete ya mutu te na obanga munduki ya mutu te na kobanga oyo nyonso ozali ko préparer te kote oyo atonda na nguya nyonso azakati nanga na osala musala oyo nzambe molimo mosanto parce que ngimba ngani esprit de vérité azali ko révéler nga ko lakisa o makambo ebombama depuis le temps batango ya kala. E bomba ma ba vérité wana yeba na kate mais nga azali ko révéler nga yango eza ku te ko ba lobi na nga te aza ko révéler nga aza ko pesa nga ba matière makambo alobi ke kimona meso oyo yo kansi mutu nyoso osala mabe makambo ba ndobomba maka ti akufi akepe ko pema makambo nyoso bomba meka tika obimelo kote te tata so bimisa ba sekele oboyeba kite bo sala ba analyse na makambo na lobelaka. Bokenda ko sala analyse na vie na ngate. Ba vie na nga passé wana efuta bino eloko te. Na mona mayele na bino na makambo nga na lobelaka. Na mona ba analyse na bino na makambo oyo nga na lobelaka. Kibo moto na na molimo yango wana. Kibo nzambe yango wana. Mo kibo nzambe boko comprendre boko landela analyse, boko sala analyse na makambo na lobaka. Boko finga te boko chola te boko sala analyse. Mais moto azana ye mpumbulu
Tango nga na lobby ye afingi azwi ba vina nga ya kala ayeko présenter wana kutu eza nga bozo mona kutu ba vina nga e bongo ya bato nga na zolo ba moni ba tension de sala bino po bino boyi bango baza ba saint ba sala ka mabete omoni siko tension ezo mata bino bozo ndima te mais c'est la vérité c'est la réalité vérité ko bomba malisusu te nyonso na poisa po nzambe alembi ko bomba mabe bato ya mabe bazo bomba makaka na sima na ye na sima ne bazaka kati na ye bazo bomba makansi nzambe ako bomba bango ti na suka mabai na bango ko yeba na kakaka te nzoka ndepe mokili fo yeba tango yo zo saeleza la petwa tango zo saelema na sena ngo sala makamabe amona kayoti eza na ba caméra nde bomona ba caméra ya mokili bo caméra spirituelle pe ezali nyonso yo sala ko moni ke yo na kati ya chambre na sala nga ba vina nga muto ko mona ngate mais nzambe azo atie ba caméra ya molimo za ko filmer yo ba vinyo so salaka moni ke leko mo déranger bino hein o déranger no bondi maté mais c'est la vérité et loko ko changer on ezate po eza vérité donc c'est ça bozwa mayele botia na mitu bokoma bwanya vinanga c'est le passé maintenant c'est le présent moni nzambe na bongolinga abimisinga na sena molili alongolinga na monde nyonso wana alongolinga na ba jeune nyonso apesinga musala na komi petwa natala asusi mate na osala ka nzambe mena bebisa te nasala ka oya lingi na bebisa te soki bino bokanisa nga na ochola na ofingisa lingomba no eza na musala na yekanda na itata nezo manifester kati nanga lingomba na biso ezaka bomesa na kimia siko trop de kimia mabepe ezokola na cesse ezokokola eza kokola siko nzambe pa lembi kimia abandi ko se manifester na kati ya bana na ye donc so boko comprendre te kaka bino bokoyeba nga pe na osaka musana nga na olemba te tia bozo banga nzambe te nga pe na olemba te donc merci na batutu balandenga j'espère que boyoki histoire avinanga na beteli bino donc nyonso obino bolobaka ya na ngolo kutate ya na ngo ya solo po eza nga moko na tshade ya ba photo na s'exposa na nga déjà libanda na tshade ya ba photo na kala ba yebisa nga pa ya moko bombaka ba photo boyo ko publier ka te na bi siko soki na bombi bubonte ki na sana ngeloko te na bombi mabe na nga na bomba ngo menzamba omona vome kutu mokile finga na ngai ke na bomba ngo na zala hypocrite non masoki mokile moni ba moni mais soki na bina bomba ngo na zala hypocrite na obo menzambe ba bomba makaiti donc na tiaka pena vi na nga libanda po boyebake esika na uti na esika na komi eza des choses différentes na tango yo zo ko cholanga sala analyse no bien osozo kena wana ndenge okena ngo wana c'est que osala analyse spirituelle te bima na monde wana ozali 26 tango yo zo ko appuyer ozo ko finganga na osala tata na osala passe mo kyanga ni ozo finganga mais yebaka yango oza 26 lobi yo poko bimaka po bino boza ba envoyer bazo tinda pona ba sekelo ezo bima ebima te po bolo bake tala mona moso obimisa makambo tala vi na ye tala makambo bandai ko sala tala muto obimisa makambo esa muto bokolanda ye bato azana ma vie ya mabe nzamba bongola bango pesa bango musala e bongo ngai napeka mutu nzamba kolongola na vie ya mabe abongolinga pesinga musala yango nazo sala donc c'est ça so ba comprendre malamu so ba comprendre te kaka bino na nzambe na bino ngapeke na ko changer te na sala kaka ndenge kolo azo guider ngai merci beaucoup na batutu balandinga tomonani à la prochaine bye mabota bangoya koluka ngai nzambe Ai kibangu na longi mokili, kemo ebele mi kemo banda. Ai kibangu na longi mokili.